bazo benga fongola tout ce qui permet à l'homme oyo nyonso ezosunga moto deux choses, makambo mibale d'ouvrir kofongola ou de fermer. to pe kokanga. C'est cela la clé. Ou les clés. Yango wana nde fongola to pe bafongola. C'est ça la clé. Yango wana nde fongola. Et tu as la clé. Soki oza na fongola Ces deux mouvements-là ne fonctionnent pas. pe makambo mibale wana ezosala te, Tu dois chercher les noms que tu vas donner ce que tu as. okoluka kombo ya kopesa na eloko oza nango wana. Dans le langage spirituel, Na kati ya elobeli ya molimo, fermer et ouvrir kokanga pe kofongola explique elimboli des réalités Bama- opposées. makambo mibale ya kotelemela. Ouvrir, Fongola cela veut dire elingi koloba opérer dans des dimensions positives. kosala na epimelo ya malamu. Celui qui a l'accès d'ouvrir, Oyo nyonso aza na makoki ya kofongola. cela veut dire donc parce que ouvrir Po kofongola donne l'accès positif. ezopesa nzela malamu. C'est lui qui ouvre, Oyo azofongola il est le commencement. aza ebandeli. C'est lui qui ouvre, Oyo azofongola il est la tête. aza mutu. C'est lui qui ouvre, Oyo c'est azofongola lui qui domine. ye nde C'est azokonza. lui qui ouvre, Oyo c'est azofongola celui-là qui a l'autorité. ye wana nde aza na mpifo. Quand on dit Tango bazoloba fermer, kokanga, cela veut dire yango elakisi exercer une influence négative. kosala penza makasi moko ya mabe. C'est ainsi que tu vas réaliser Yango okomona partout où tu passes. bipai nyonso Si zoleka on ouvre la porte pour toi, soki bafongoleli yo ekuke il s'agit de bonnes choses. esengeli eza na makambo ya Mais si on malamu. veut te donner de mauvaises choses, on doit fermer la porte. Soki balingi bapesa yo ya mabe La bakokangela yo. fermeture t'empêche l'accès, Kokanga ezopekisa yo kota, mais l'ouverture te permet d'entrer, kasi kofongola ezopesa yo nzela okota d'accéder, ya kokota d'arriver, okoma d'aller, ya de kokende faire ce qu'il faut faire. osala oyo esengeli. C'est ainsi Dieu. Yango wana Nzambe Donc un homme spirituel, la spiritualité c'est bien lui. lokola moto molimo pe molimo eza nde Dans ye. le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 7, Na mokanda ya Apocalypse mokapo ya la misato Bible me dit Biblia elobi na nga